Margot Lango. Mbote jeune chokwa, mbote Valentino Soya Congo Lisanga, mbote Pibao Balandakanga, na kati ya Top Africa Télévision. Oui, lelo penza to bengisio mokolo lelo to mekampe ko sala analyse par rapport ya ba question d'actualité aux écoutants na mboka na biso Congo, vraiment encore décès na présidence de la République. Moko penza parmi collège il y a ba conseiller chef de l'État babi Maître Tété Kaboué, il y a Kati bureau, il y a François Mwamba, Ozali parmi conseillers, François Béa plutôt, Ozali conseiller chef de l'État en matière de sécurité, Maître Tété Kaboué non plus. Lobi kuna pe papa na biso Chimbombo pe yepe akufi. Donc dès décès na kati ya présidence maman Margot, mais quand on kolobela sur liwa oyo tout frappé biso na moko alelo. Présentement, on a présenté ma condoléance au président de la République, le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est ça, condoléance la présence de la République Mobimba. Normalement, ils ont des matins, ils ont 3 matins. La semaine passée, il y avait un conseiller principal au Atka Kibiso. On a maîtrisé vraiment, comprenez bien. Après, Maître Tété Kaboué, l'homme de Abetifo, Oyemba héritier Watanabe, Aéroembe, Soaéroembe na fantôme. Maître Tété Kaboué, c'est un monsieur social. C'est un jeune qui faisait partie du PPRD. Après PPRD, tant que nous avons changé et tout le monde peut sommes les engagés. Maître Tété Kaboué a qui rejoindre l'Union Sacrée. Et puis, il faisait aussi partie parmi l'homme, le silencieux, le papa François Béa. Mais sincères condoléances à vous, papa, parce que au perdre parmi mes collaborateurs, nos motomonés, autoébi Maître Tété Kaboué, un homme social, il y a conseil de sécurité, na collège Joanna, CNC, Conseil national de sécurité. Maître Tété Kaboué a tiki biso. Il y a le sénateur Chimbombo, on a l'histoire n'est bien mais qui pas mikolo papa. Ancien ministre à sport. Fait Mobutu, le fait Chimbombo, le sénateur Aloba Azalaka Mokolo ya Matanga Kitenge Yesu. Ou après ça, discours, on a un témoignage d'un ami, un proche, Yakosaka Natabi, plus de 50 et quelques années d'amitié. Et là, on y a ma boy comme la bangote, mais sana alobaka nabi na kosangisa bana na kobate la bana mais yakokamwa. C'était le sénateur qui voulait remplacer le patriarche Kitenge Yesu. Selon, il semblerait que comme au représentant. Au représentant, chef de Tengue Komaye. Mais nous avons nini atiki biso. Ah, donc komituna. Covid-19 a mozo pona kaka bilongi. Donc Covid-19 a mettre Tété Kaboué atiki biso na Afrique du Sud. Yango toko senga na chef de l'État, ministre à santé. Boluka moyen bo bongisa hôpital ya mama eno. Cinquantenaire kuna changwa paro diamant o SMK o nini akram. Je mets ça par bon bongisa hôpital à mama eno. Ce qui est l'hôpital général wane bongi makambo nyonso so na tous les 26 provinces ningi to koma bon hôpital général nyonso ezana ba état na normal et koza makambo boye ko commenter. Maître Tété Kaboué atiki mboka na yaki kokufa na mboka bapaya. Na passion à Covid-19 comme au disté ce qui troisième vague. Et ça vraiment pas si parce que c'est un homme social abandaka koseka pas si vraiment na conseiller au ya liboso atika ki biso na maîtriser vraiment comme on est bien témé. Et à leur âme Nzambe asala nini ayamba ngoto kosenga olekezala ba mbongo bimaka. Tout le mécanisme pour réhabiliter dans l'hôpital général, il y a 26 provinces. Il y a malam. Vraiment, c'est ça, condoléances de la famille biologique à Maître Tété Kaboué, la Moni Raïssa au mari. C'est ça, condoléances, vraiment, tout ça des cœurs, Nabino. Margot Lango, lelo après départ, il y a Vital Kamere,
oyo mingi bande ko accuser ye mutazo boma bato na kati ya présidence ba climatiseur nyonso ya présidence ezaki na ba poison donc ba ko respirer ngondo banda omona ba conseiller ba ko kende ba kufi mingi surtout bito bantu tanga ba kombo vraiment to la totane la tongo vraiment après départ à Vital Kamerhe na makala to moni bato ba ko kufa kaka to ko lobake Vital Kamerhe atikaki mo ba pratique kuna ya ope poison ko boma su bato mama Margot mais kana ko éclaircir bato ne bato banda ko loba Vital Kamerhe abomi bato belé na ba poison na ye mais Vital Kamerhe azate to ko mona bato ba so continuer toujours ko kufa. Normalement esika bato bazanga makambo ezangaka te makambo ezalaka kaka mboka na biso barumeur nde ekoma na actualité que vérité nga vraiment moi je suis pas sûr que Vital Kamerhe aboma bato na poison je ne sais pas parce que depuis bato bakufi liwa nde ya somo mpenza oyo nandimaka te atanga moso na vandi so bati kotala telefone na nga na bati kotala baarchive oyo nazalaka nango liwa mpenza eblesaka nga mingi namonaka yango lokola ndoto eza liwa ya Jacques Ilunga oyo mpentika biso mpe ya bajournaliste mpe ya na motema pasi un monsieur là azalaka bien na bato ayebaka kosekisa bato eza kaka koloba kaka ya bato Kinshasa barumeur et comment on a vraiment place et actualité makasi mais je pense pas que Vital Kamerhe est à la hauteur il y a ba poison wana parce que si on dit ça aujourd'hui Kamerhe n'est pas là et le ngwe na tango Kabila des arabes bandaka koloba ke ba proche ba conseiller ba kokufa kana malaria et lui est comme une rubrique Covid-19 Covid-19 on peut tout ça là donc ils ont vraiment ils ont un cas rumeur kaka Margot toko baka makambo etali baliwa na présidence toko mona kaka mingi ba proche ya Félix Antoine Tshisekedi nde bazo kufa hein to zongi moi si ma prophétie o to uti ko yoka ya Mama Margot le toko mona ka ba proche ya Félix Antoine Tshisekedi kuna na présidence nde ba ko kufa to zonga moi si ma na prophétie ya pasteur oyo na sud-africain a uti ko prophétiser lobby a komona coup d'état moko ngesa mamboka so Congo do ndenge uti osalema kuna na Soudan na Mali vraiment Mama Margot tozonga na message ya musali na Nzambe tozongi sima chef de l'état a uti ko raté coup d'état kuna esika zali na Goma to landa pe prophète na so ba ko prophétiser ba coup d'état ko sema avant les 30 jours seigneur to sambela tout le monde va proche ma kufa on eze lo beli Nzambe te to mekano ko message wana to banaliser en côté Maman Margot on peut pas banaliser message wana parce que Bible et lobby invoque moi je répondrai je montre les choses cachées le chef de l'état c'est normal il est garant de la nation Bible sengi surtout sambela pona mokonza mboka pe pona mboka na biso c'est normal atako pasi atako nzala atako pe bato ya mitema mabe badongolo miso bakosalela bakarte visa tembe ya rau bank mais le peuple congolais na moke oyo bavivre ya to 10 jours batikaka mokonzi ya mboka na bango na losambo coup d'état il y aura tout ça ce sont des révélations il faut neutraliser par la prière. Et puis quand le prophète sud-africain lobby, il faut bien que à contrôler on appelle ça comment à contrôler la sortie il faut ils la contrôler oui chef de l'état nous qui t'engage soit représentant Maïka ya formation le chef de l'état Azali au maman F Bazaïba au lieu comme excellence à l'objet Azar Moïse ou bien Josué oui c'est un Josué parce que fait ce que tu l'as beau Azar moto a une admission il faut que nous tous nous bravo quel que soit le problème quel que soit on a maintenant un président un fils du pays a une mission
oyo nyonso bakoloba na prière ekomi basujet de prière ya moto nyonso tokosambela tokoneutralize yango ete oyo ce qui est révélé condamné non ndenge balobaka ce qui est révélé condamné. Donc nous condamnons ça à la prière, nous condamnons ça aussi dans maloba na biso parce que même si peuple kosambela mpona mokonzi ya mboka basi retrouve te ezaki ya baministre babeta maboko te po tokomona jeune le ministre oyo ezala même ya parti oyo mokonzi ya mboka bimela, ce sont des ingrats makasi. C'est que vous préférez les autres babou to boité les loyaux parti wana il de pèse mon son qui kosala te mais ne fait que même minimum ya bato basala hein. Aujourd'hui liao ayeli biso wana plus de 1 million fictif au bazar la fonction bazorambon na fonction publique. Est-ce que c'est normal? Au moins tout le monde secrétaire aza moi sans batouner à capturer bango côté ba identité na bango bazwa kambo ya l'état chaque fin du mois mais ça la kati ya moment ma kamto comme on a est les loyo il y a plus de nous attendons toujours rumeur après à actualité le général Bala il est aux arrêts selon comme on dit mais tant qu'il est le chef d'état-major si si peut comme on a fait communiquer moko oyo eza lokola sous-bassement oyo ezokoloba eke aza ya kokangama eza koyokana te mais selon le rumeur oyo réseaux sociaux ndenge tomesana toujours mpona nini motema mabe ya boye soldat azozwa 30 000 francs 90 000 francs mokonzi ya mboka yebi ke ya 21 000 militaires na este mais lelo mokonzi ya mboka ke kokuta eza na 5 000 militaires oyo bafutaka oyo ye moko assiste na paiement na bango mais 16 bino bokolala na bandako baclimatiseur ana Kinshasa bokolia lituma bokolia misili bokolia mbisi ya mai ya mopongo bano batambolaka bazokotanga na baécole ya belge école française. Vous les généraux, les colonels et les majors et les capitaines bana bino bako vivre bien mais là mon soit kenda est wana ya puis même quand le sénateur a vu Joseph Kabila azalaka ti lelo avant na kaka na est wana amona kale musubala na été mais andima mi pesa pona bolingo ya mboka na ye mais bino tango mbongo ariki koya ma minduki koya minduki 16 000 et kendara wapi 16 000 personnes au bureau au foot avec Kinakawapi. Mais si on regarde bien, ce sont vos enfants qui sont en Europe, bazotanga. Mais tata na wazana front na madame moi na moi sur wazana front na là on soit tchata kabeloté à défrisakata ceux qui assez maquillés mais yo moi soit qui na rosala soin de visage na grand hôtel to na rotana. A côté moi pe na ba garde à côté pour une garde pas comme me les sachet. Dieu va vous payer. Temps de la fin et vous avez qu'il y a un enlèvement ma comme déjà temps de la fin parce que il faut mon konzambo kaba c'est la ministre ya justice na droits humains ceux qui n'ont mis balobaka wana bazo isano makambo pendaison pour batumsu babanga parce que comment mutumsu ayebi ke avant yiba abengi ba juriste avant d'ici bangwana pona yibe faut ça la boy à la vie que donc attends moi 20 ans à non dans moi 5 à 6 ans na obimalangai na continue ko liambongo na c'est normal. C'est normal makambo ça na armée les choses c'est normal. Parmi ces choses là, ce sont des choses qui fait la oyo soldat qui ko ça la révolte, ya ko ça la makambo to benga ka coup d'état. Le ko la makambo le kanaki na Mali. Mais tant nzamba ko la kisa makambo akomona volonté yo moto azana ngo. Volonté bato bazana ngo. Et to komona ngana ko lo makambo ba jipo makambo soni. Jérémy. Makambo Soni, député. Est-ce que Tala rapporteur, il y a Assemblée nationale. Mais c'est Liboula, quand j'ai lu votre communiqué dans Seki. Comment tu peux dire que non, bah Jipo et Japonais Longola, maintenant bon banane. Ma député na danger, Moussou Bayara na taxi, Moussou na moto. Un député, assistant, mais là on a sali confusion assistant. Pour d'amis, il y a assistant Bayara la moto. Mais député, on a mon cher rapporteur. Un député,
po to moina kati ndako wana Assemblée nationale lokola corruption koti makasi zela na kende un député aya na moto est-ce que tu mon vidéo ta capture et ça t'a mon montant mon mikolo bango balobi ba Jeep wana il faut voir il y a une contradiction parce que ba doit pardon va faire chier chef de l'État. Il y a une contradiction dans le sens où il y a banque qui a déficit bango. Donc beaucoup de luka Hyundai, nous la RDC hein, na banda un exemple. Donc beaucoup luka Hyundai, tu as besoin de 500 Jeep. Il y a valeur il y a 50 000 ou bien 55 000 dollars. Pourquoi pas imposer à Hyundai un contrat que Hyundai y a ko fongolata société moko awana RDC. On a des mécaniciens. Il y a makasi. Tout dans ce exemple qui pointe ça. Dans ce exemple il y a autre au quartier hein. Quartier kuna. Bano basaka misala o nini bono nos frères. O basala ka misala. Aujourd'hui na Rwanda. Ba comment ça là ceux qui au mobile ceux qui voiture gaz ceux qui ni ba benga kawana. Bongo biso le lopoto imposé Hyundai to ana ba kinkole maluku malueka. On va ça la moi sociale. Dans ce pas l'ingi pe gombe peut te PCP espace. Prince il y a Dubaï il y a qui ah ouais projet kenda wapi. Asa parmi batali bosso chef de l'état ya mbara na mandat na ye. Le chef d'état zo kena 3 ans mandat. Prince à Dubaï projet na ye kenda wapi. Bande kona ngabotika makambo ko sala. Député wa rolinga zo Jeep wana. Soki aza penza mobali to mwasi 2023 ya ko postuler. Peuple kotuna ye nga na pesa ki ovwa nanga osalela kinga eloko te mais yo okei kozwa Jeep oya 55 000 dollars olingolo ba député belé ba perdre ba siège na bango na 2023 parce qu'en 2023 si y a élection il y aura plus corruption plus manipulation à la CENI et ça va tout ba koloba été nini on ba nini ngai na pesi na chemai na courant na base na non monsieur le député monsieur l'honorable madame l'honorable bit na yo na ensemble wana ezalini il faut que légiférer ba loi bolobela ba loi que na sens que ndenge eza boye ngai lelo yo nde tomonaka bana basalaka bango boye il faut assurance santé quota il faut boye zala c'est pas le courant et de l'eau ata sotobi lelo to bando sangisa ba demi francs na chaque avenue na ba quartier to biso mo ba population to chama ina courant manque de volonté depuis bino bozala wana bobengisa déjà ministre ya hydrocarbures botala makambo koleka o bako bimisa Christopher Mboso motema mabe bako bimisa Jean-Marc Kaboun motema mabe to ko comprendre des génie neza koleka na kati ensemble national parce qu'il y a une coalition union sacrée il y avait Juvenal ayaki na question orale ne ya makambo aram il fallait ba benga ministre Hakim ndenge biso ba tuna ya kati to benga kai ki basa distinct ki basa maliba ba benga eti tout le monde ici sobayaki na question orale avant etenya kende ya makambo ya Covid-19 oyo basala ngote. Maintenant les députés vous êtes là seulement pour dire que notre cause là nini babinga cause là to kana ki monter na union sacrée non chef de l'état garant de la nation. Nga c'est vrai bois qui aux dictateur pour na au dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant le FCC ba boui ba voiture wana. La Mouka, y compris la Mouka. Maintenant qu'ils vont prendre ces voitures. C'est mieux que vous avez un bon boy. Tout bon, c'est ta maman. Tout son bata ba ambulance. Tout son bata ba car et anti-incendie. Ils ont à chaque commune. Tout bon, c'est ta ba souciat. Bon, wana. Bolobi, Afriland Banque est déficit et prêté crédit. Non. Tolini sous ma cambouana, tes dossiers caméra géant. Et qui n'a déjà nani à Rao Bank, non? Nani au Thierry, ceux qui n'ont pas Kenda, le DG de Rao Bank. Moi, j'ai qui parmi bateau basala dossier. Aujourd'hui, encore, vous enlevez un blanc, vous amenez un Africain camerounais au nom de Afriland Bank. Oh, bah, le Bézara. Est-ce que c'est normal? Il semblerait que quand on est doyo kaka.
que ça banco ba ex ministre ba bomba ba mbongo na bango kuna Affinante Bank alobaki boye to kende to sa batu te to la narape to me narape banquette to manine. Comment une banque comme Affinante Bank a kende ko déficit bino mbongo plus de si je me trompe pas ce qui dit combien de pour ba millions on a autant on peut na simba on tata $1 na jana en côté a kende ko déficit no tandis que mandat na bino zaki mande kokoya mande kozonga mande kokoya mande kozonga aujourd'hui là Affinante Bank a déficit de bongo anaté bolo ba vérité parce que normalement banque le corps Affinante de ko déficit bongo belé bongo té tandis que na quelques mois au botika nango bon zo indice nango ndingi tandis que ça l'autre dissoudre ensemble l'autre ça là. Merci beaucoup à Christopher Mbosso. Parce que c'est un président d'ensemble, il faut tout remercier. Pour les députés, on a 3 banques différentes. Et ça ne robot pas de problème. Mais tant que Christopher Mbosso a commis ici, les députés ont commis qu'on soit bon, on a banque, mon compte, on a banque, Affinante Bank. Bon, on a bon, on a banque. Mais tout cas, on a 55 millions de dollars, beaucoup de gens fou gâté. Aux États-Unis, 5 000 arrière, aux États-Unis, 3 500 na Dubaï. Et tout ça là-bas. On va aujourd'hui battre le Kwebo qui nous dit que non, la loi, oh, il va député, va voter, la loi est passée dans le Sénat. Et puis battre le Kwebo qui dit que non, il va prendre cette loi pour l'Assemblée nationale. Donc au Sénat, la Union sacrée, selon rumeur, il semblerait que FCC déjà comme déjà qu'on récupérait déjà ma député qui dans l'Union sacrée. Au nous les latinistes nous disions Weni Widi Wiki. Nous sommes non, je suis venu, je vis. J'ai vaincu. Je vaincu. Je suis venu, je vis, j'ai vaincu. Le coup la baronne de Mayaki. Je suis baillé, Vitali, Moni, Sainini, Kei, Bande Konanga. IDPS, Union sacrée, Jean-Marc Kabondo. Faisons que le chef de l'État, l'IDPS, oui, vous avez des combattants. Au baza anti-corruption, tout le bango vraiment. Ba combattant Makilo, Papa Tshisekedi Atiki. Ce qu'il faut le caïté, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, à Sala Yepeba, politicien, Nandengenini. L'IDPS, vous n'avez pas de politiciens. Vous avez que de suiveurs. Margot déconner. Je ne veux pas déconner. La sens nini. Il y a des gens que nous voyons aujourd'hui qui ne veulent pas laisser. Exemple, n'a coupé ça. Et ça, dans le bateau, moi, Joseph Kabila, jusqu'à la mort. Moi, PPRD, PPRD nanga. Quels que soient les problèmes, PPRD kotika la yangai. C'est pour cela nous aussi nous voulons Augustin Kabouya, Jean-Marc Kapound, Bossa et la biso Sénat, politicien, IDPS nangai. Et c'est la IDPS qui a intérêt. Et c'est la IDPS qui a les familles là. Ma famille d'abord. Oh, ma parcelle d'abord, la voiture d'abord. Non. Et c'est la IDPS nangai. Dans sens nini. Qui quand il y a bien Karoubi, quelle que soit la corruption, quel que soit le haut et le bas, il reste toujours fidèle à Joseph Kabila Kabange. Nous voyons les Didi Manara, oh Bazoti est toujours fidèle près de Joseph Kabila Kabange, quel que soit le haut et le bas. Nous voyons les gens comme le Marie-Ange Lukiana, oh Bazawana, pour Joseph Kabila Kabange. Janine Mabunda, il y a eu les bas, mère à ta teki, bijou, nini, pour qu'il y ait l'Assemblée nationale, mais il reste toujours près de Joseph Kabila Kabange. C'est pour cela que nous disions, nous ne sommes pas contre l'union sacrée, mais nous voulions que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a joigné des politiciens. Donc, il dépasse les politiciens à Bango. Il y a ils vont rester toujours pépère d'Amakila. Regarde les gens comme le Némi Moulania, Némi Léo et les Béya, Némi. Atika dika coach men, Némi Yakubatama.
azo continue toujours na kata PPRD na ye andeko nanga toza contre pouvoir est en place. Nous ne sommes pas cons parce que les chefs d'État d'ici, il y a le mal, il faut qu'on le dénonce. Nous voulons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na ba politicien na ye. Hein? Et ils ont politicien qui va y biso des abokozo mutuka. Ba biso deux ans na salaire toko yoka selon que salaire ba député ngezonga na $15,000. Non, député monta bimisi mbongo be na campagne. Mukonzamboka. Regarde comment le pays va initier na mboka na mokilio na RDC pour que 2023 ça le passe. Aujourd'hui nous parlons bien, mais tu es bien lobby d'examiner mon toi est bien go. Nzamba ebi 2023 koza nini mukonzamboka wana lobby était 2023 il faut candidature za ya mwana mwasi. Yango pe likambo bato bazo ko interpeller ngo balobi mwana mwasi on a profil wana to ba monika Maman Olive. Non, parce que Maman Olive va ko sala ba œuvre humanitaire mingi par rapport à ba maman mususu ekoleka kutu na première dame actuelle yango mingi penda ba ko beta c'était ba bi profil wana mokonzamboka lobi simaneza mwa mwasi ba moyi bongo Maman Olive tozongi sima ba mama il faut ku bazali o ba postilaki to moni ba mama minene mama nzuzu ya mbombo bazali ata ko akomune pede ya mokolo ba mama bazali non, pourquoi pas pourquoi pas nous aussi les jeunes filles. Ngapé lobby pe na tembe na tchebe candidature na pe candidate pe ya RDC. Pourquoi pas? C'est mal le maman. Ngapé na maman. Moi 7 ans, 15 ans, nous tous ça ba maman. Pourquoi pas biso pe ba jeune plutôt oser pe na 2023. Tout le monde a préparé la candidature en 2023. Tout le monde a fait télémi, pancarte, télémi, non, ça fait campagne, candidate, affrontement, fait na fatigué, fait na plateau, na affronté, fait boy. Hein? Bandikolanga, maman, pourquoi pas Maman Olive seulement? Le lobby c'est Maman Olive, peut sauver mon tout, peut azapper. Les lots, ils ont été la bataille à Bassi. Moi, je suis sûr de mon avis que 2023, on a un candidat. C'est pour on a arrêté que le président on peut s'habiller à Val. On a que 2023, on a des campagnes. Il y a Joseph Kabila, il y a Fayoulou, il y a effectivement ce qui est Tshilombo en 2023. Mais tant qu'on a eu qui point de presse, on a bouni, on a bu, oui, il faut qu'on a préparé 2023. Il faut qu'on ait un candidat, il faut qu'on ait osé. Na ya penza pe ko na projet na chile geluté projet penza social penza ivandi penza na je suis pas contre Maman Olive. Maman Olive c'est une dame ata mabezali mais aza mwasi oyo ako sala makambo ebele l'INC ba se tromper te INC te dit que maman a mis danda ko bima candidate oui il faut oser dans la vie. Marie-Josée, il faut quoi cause. On a un adversaire, c'est les dibois. On a un adversaire, Mamida, Maman Olive, Maman Olive, avec un chamutu. On a un candidat. Janine Mabunda, toi, maman, encore aux candidats en 2023, c'est une femme battante. Moi, si Penza, ma casse, Penza, na combat F. Bazaïba. Et puis à côté les mawana penza tala bato baza adversaire en 2023 yo mo konsamboka na oki confrère na moko Steve Kambanga a sali analyse ko na Facebook na Sekabi. Vous voyez ce que le chef de l'État vient de dire, mais Chadar il peut avoir raison par rapport à ce qu'il disait les accords. Parmi les accords signés, ouais, pas de problème. Steve Kambanga yo analyse OK rabi oui. Moussala la mission il faut qu'on fouille à qui a fouillé zone na archive oui parmi ma nani Chadara no baraka 2023 tout le canard qui faut moi c'est postuler oui boya to kuta na bulldozer à mobile ya télémengamba mobile ya téléma mais c'est pour ça nous disions à la présidence de la République à Samalukonde au gouvernement warrior Boluka Bobongisa 2023 chef de l'État ça la bien. Na parti politique naïe, cher parti politique naïe, qui est leader de PES. Au moins, il est le chef d'État à Goma, qui est à Tamboli. Il dépêche pour moi un drapeau. Tu vois, c'est garant de la chose à présenter. Joseph Kabila, président de la République, est un drapeau à partir, n'a pas perdu des arabes partout. Augustin Kabouya, vous ne manquez pas l'argent à la caisse à IDPS, tout Jean-Marc Kabou pour mobiliser les gens à l'est, il y a ma chef d'État là-bas drapeau.
Oh oui, il faut se rappeler fier pas tali pas tant Monica drapeau il dépêche bien drapeau tomber là bas gaz là bas mar ouais ah drapeau va jeune joka bandère oui le peuple d'abord a raisonné lokoana Tshisekedi wa Mulumba a fait les combattants il faut que Félix Antoine Tshisekedi tu le vois c'est les politiciens pour te boyer ça kaka coalition union sacrée oh ni to lingi bongote za la bongote. Oui, maman, je suis pour na suka émission na biso. Lelo penza ngobila mbaka na décision na zot moko lobby a réduire bato na kati ya mituka na ba moto to mula ki pena moko la lobby za siki kuna na changu na gombe na ba wileri mais to monya sur soir hein décision na ye na ebité ngobila angaka amona kotomboka ya peuple congolais na ba décision na ya après simaye koko isango ube woneza ko bundisa penda Félix Antoine Tshisekedi indirectement parce que ce que ça makambo nyonso zongela kaka bato kolobela président boye ko sanga boye mona ki neti des autres de ça makina population changu lobi na parti kuna na kati na IDPS ngolo banini na likanisi wana normalement balobaka mona nyonso so azokosala balobaka nini soso soka azokovima na nzela seke mama na ye aza na nsima na se soki nde ekamo nzela baterme yango ebeki ngo makasi Gentili Ngobila c'est le fils tokoba na ndenge nteloma Gentili Ngobila azokaki maloba mokonza mboka lobaki par rapport à ndenge décrétaki troisième vague ben ekendeli nde mabe monsieur Gentili Ngobila mbaka eke mabe nde omoni population na biso congolaise lelo oyo kibasa eli biso ramge yo neboti problème lelo baeli biso port ya masque 10 000 francs baeli biso soki moto soki 50 000 soki nini 100 000 soki nini nga na koloba na Gentili Ngobila mbaka yo kutu CV na yo monsieur le gouverneur ezalaka bien te pa bakinois na sens nini peuple quinois congolais en particulier bayebi makambo bataxe il faut koexplikaka bango mais il faut qu'il y ait la mobilisation omoni mambo covid vaccin mpo bazwango bazwango te parce que ekota déjà na moto ya bato déjà mabe makasi wana okofingisa mokonza mboka parce que mokonza mboka na point de presse ne ya suka avaki egoma alobaki au moment opportun je vais prendre quoi et je vais me vacciner alobaki yango parce que tant que lelo ozoyi la population mokonzi mboka asali lisusu deuxième point de presse talobi na makambo ya 3 ya covid-19 bageste barrière alobaki ete bakangi boîte de nuit pendant 15 jours alobaki baterrasse te mpo omoni na temps oyo bato mpo bafuta esu bampako taxe kozala pasi parce que moto akotala nasombi te nateki te nasombi te nakosala nini bopesi biso compte rendu ya première vague te deuxième vague bosalaki yango parce que baekole ezalaki ya kokangama banini mais troisième vague baekole eza kofungama bana batangi bien te baprofesseur baenseignant bakofutama bien te na baekole privée même quelque soit vous aussi les écoles oyo tokobenga oyo toni mwa baeli biso système ya kokombola Gentili Ngobila mbaka il faut à revoir ba émotion na yi tant général Kasongo alobi faut kofuta 50 000 francs faut salaka boy faut salaka boy Kinshasa toza na mituka personnel et ni tolbrani mituka l'état te toza na mituka mingi ya privé nde saka ba taxi transport lokwa mutuka tobengaka marque Kedge et versaka soki 50 000 par jour to boko lo ba débat na sima na moto moko liboso a converser combien muni makambo ko bota problème après 22 heures ceux qui ba monyo de la na souci lobby déjà 22 heures tous nous avons constaté na victoire ndenge to monaki que et quoi arriver que ba tout 22 heures comme une moto 4 000 5 000 francs. Mais c'est Gentili Ngobila, il faut revoir un peu vos conseils, conseiller nayo. Je sais que vous êtes un directeur à cabinet, moi Makasi, Freddy Bonzeke, ou Asuk, ou Péaza Rapéa Kinoa Penza.
hein mutu mota za contre malgré que c'est la communication na onde et même rabiso ba pandisa mwana mbutu mais to lingio poza ndeko na biso congolais mais quand on revoir nos mesures à geste barrière pour les policiers au bas au salamaka est-ce que balobi général ka son abi ba 10 000 francs masque OK wapi alobaki yango géant alobi yango te so bapolisier soki bakomi koswana na petit peuple tala makambo elekani baroulage oyo ya nini ya ndenge babundi batiki chauffeur nu mutakala bongo mpona nini kosambwisa nidité ya mwa mobali boye mais c'est gentil ngobila les kinois baza contre yo te baza na besoin de bongisa nde esaleli na yo ezala malamu baza contre yo te mais c'est gentil ngolo bazali besoin bongisa esaleli no eza esaleli moko ya bien et l'autre nge toloba yango wana eziki ofingi ta lobi rébellion engeki esalama lobi na limité pe population ezoyemba ezoganga auti no abebisi no eza baparent mosusu jeune baréalité mosusu eza na Kinshasa parent mosusu abimaka ndako 5 heures baréalité ya kimboyo kuna ndeko nanga afutaka 500 francs transco ya des mosusu tchangu TV 500 francs na 5 heures wana parce que ça ba société mingi eza na Kinshasa ba compagnie ebele ba compagnie to benga yango ba compagnie ya malette ça ba société ya malette na sens ni ya futaka ka bat na fin du mois transport ezalaka te afutaka ne ka bato mais mutu abiki na zwa $50 mais transport nanga moi eleki ka pokaka bayebaka keke na salaka omona makambo mosusu to bato bakosi révolté bongo ezokosala pasi mingi aux ndeko na biso congolais vous êtes notre frère quel que soit le coup quel que soit le mauvais ondeki bato balobaka wakaka ndeko na biso eloko ekozanga le gouverneur en place Gentil Ngobila kosola na kinwa kotia litoi na ye koyoka kinwa eloko wana ekozanga oui maman ko to comme na suka chef de l'état a continuer toujours ba séjour na Goma. Tout le monde peut état de siège, il y a eu des avancées, tout le monde peut n'angambo ya Goma kuna peuple bazui sourire na bango bazela ki utakala ya bango président Fachi ya komi kuna ba soldats ba kangaki vraiment plus de 140 soldats militaires au bayaki au babane ko boma ba congolais bayaki ko déposer ba armes kaka même tenue peut même armes moi que parmi ba infiltré oyo baza ko boma bande biso ba infiltré c'est bien na kati ya armée na biso congolaise tous en a bien infiltré nous avons les infiltrés dans quel sens 140 ce qu'on a dit na tout le ba rotka ba armes na bango bon ouais question faut pina mikapo tout le pas juriste na ba to mapinga ce que bango osambisa bango te ya onde likamo ndoko ba yebo ti mitika bo bande o babomi o bo mande kono congolais pona intérêt songolo mpakala omoni ke guerre c'est ça na guerre ya makambu ya nini ya ba expatrié te hein chef de l'état alobi yango na point de presse na Bunia a dit nous avons le coltan nous avons la manganèse nous avons le cuivre nous avons les minéraux l'or tel que l'or et l'argent parti l'or et l'argent parti à Dieu hein si comme ça tu as un or hein tu as un diamant mais ba nanga moko nde na vandi boy j'ai na vandi boy na simba or na maboko or oui or penza puro te na kolamba no or penza puro pe mi mapana mabene na biso to simba rangote to somara or oyo utaki Dubai balambi baye bateke biso ana ba bijouterie de 1 de 2 manganèse tout temps on a na géographie hein si je me trompe pas cours en géographie hein géographie ba manganèse ba coltan ba cuivre to histoire si je me trompe entre les deux cours de géographie et d'histoire sikoyo bana na biso peto bot le quoi ba Warren ba Angela le pe ba on peut ba simbi ngakoute mo Warren Marco tu connais la manganèse c'est qui ngabi il faut na bête na Google là qui sont un téléphone. Nous n'avons pas le lieu misé ça a mais misé to qui na kota na bala ba simba manganèse ndenge nini et ça l'a raté et comme on a makambo ba expatrié Monisco chef de l'état on peut ko sokola pe armée surtout sokola pe Monisco pas kindina to former na ba soldat na biso mais c'est pas qui mon konza boka lobby c'est bien bon
la jeunesse lelo kulu na boko mema bango lelo na kanya makasese bakosala masangu bakosala manyoko bakosala pondu bakosala nini agriculture mais il faut bayeba pe kokoma pe kotanga. En tout cas là vraiment bravo, vous avez bien raisonné. Yango na pesi moko na pesa ka Joseph Kabila raison na sens nini tant le mec qui nazaki mal entouré moni makambo ngo mokonza mokalingi mingi bafinga ki tant bayoka ki ke lobaki na makambo a Beni au député na lobi le chef de l'état c'est un monsieur abi akosa kaka, il trompe toujours, il trompe non azamutu ambosanaka itake asalaki yango expressement pour ba conseiller na Alex bango wi ke bozwaka mbon mais suivi ezate tant beaucoup kutana mokonza mboko ko pesa rapport à collège na yo ya conseil na yo et parce que tu as na branche oyo za conseiller so la passe à peuple il va passer à peuple ndenge zaleli yango ko mona ete to ko senga mokonza mboka vigilance ezala pour 2023 za elo mabete en tobo ite ko sala 2 mandats 3 mandats oui mais il faut déjà premier mandat là nous ana nous kitoko pour deuxième mandat pezala kitoko. Matondi mingi Margolango bandaki de partout à travers Congo Lisanga télévision message le ko lancer na ba diaspora nyonso oyo balandi yo mokolo lelo. Message nanga ko kena ba diaspora ndeko nanga ba congolais pour na diaspora oui et ça la rabino passe na misalo boko sala. Vous sortez très tôt les matins 5h 4h. En plus, au coton, Margot na beli botindeli ngambongo na kena somba kisi na zo traitement na salani ni sa rabino passe tombo komona vitesse au RDC to ko koma nango mendo kia congolais zakaka ye moko congolais tala lelo to yuko pesa Steve Mbika il raison na makambo ke ba institution ekoya pour le coup l'institution le quoi c'est né zo rabiso 120 millions de dollars par an makisal kutalobi ya ko isa na esena ya ko isa sena Assemblée nationale 500 députés comment makawapi soit degré et d'autre part Steve Mbika yataza na Jida mais il peut avoir raison. Jean-Marc Aboundi il est là, il vient il dit que non le taux y a budget ils a faible. Oui, il est là avec son frère Mbosso, son collègue. Tous on a besoin de le biso loi wana. Et bon interpeller te budget na monsieur foi mata. Merci vraiment na bande on a ça déjà beaucoup mo ça musala ndenge to senga kibino. Il faut lavage des alanan. Tout beau il va expatrier ba mais il faut ba normes à la respecter. Merci vraiment bande on a ça diaspora. On va relancer dans la province. On va relancer dans le monde entier vraiment. Dans la mimi la province la ville à Kinshasa pourquoi pas. Boza vraiment associé à Mboka. Nos frères résistants Tozana Bino et Longo mais résistance n'est à Kofinga de Mabé. Il y a reproche, Mabé Zali, oui, ça se comprend. Mais à Kofinga, on a des intérêts à Congo. Pour mon paya, plutôt que soit à Kofinga, mais mon paya, qu'on soit bien la biso à Kokenda Kanango. Et on te dit, Penza guerre à Est, Salanini et Sila. Matondi mingi mama.